démonstration ekobima kaka ye moko wana papa nakoloba lisusu kaka ye wana papa ye wana ya solo tobetele maboko ya solo koriki akopesa biso nzembo moko mpona to continue émission na biso na mama pembele ya solo ngai nasepeli mingi mama pembele nayebi ke bino na théâtre bozalaka na souffle makasi ya koloba ngai mpe lelo lokola yo ozali grand mbanga na théâtre ngai azali grand mbanga na makambo ya papa Simo Kimbangu donc ngai na yo face à face grand mbanga na nyonso ya solo bobetele maboko ya solo ya solo mpona kocontinue tozongi na koreki apesa biso lisusu nzembo moko lokola ezali spécial koreki tolanda nzembo ya koreki enoba mama mwilu nija pasi nija mweso vavanzanga engwe pasi mweluze yezo avena ketoko wa mweso pasi zozo enoba mama mwilu Voilà, ya solo ndingi bozo kolanda koreki ezali koloba. Ya solo bazali koloba likambo ya mama Mwilu. Soki bolandi Mateo bazali koloba ete pasi yo mama Mwilu amonaki batebele bakomi kosepela nango, batebele bakomi kolia na yango, batebele bakomi kosakana lingomba kasi mama Mwilu amonaki pasi mingi po ete lingomba olelo ezala. Donc nzamba azali kokebisa bato na yebite mama pembele ozali koyoka nzembo koreki ezali koyemba. Ya solo papa César nzembo oyo ezongisi makanisi nanga mosika pamba te kotala na tango tozali mama nini oyo akokondima komipesa nzoto pe molimo na mpasi yo mama Marie Mwilu kia wanga monaki ye andima mona na ye yango nani pasi ya mama Mwilu na bana na ye mama po lelo oyo yoko manesika wana lelo ozali yango wana ba mama ya mokili nasengi na bino nyonso to na biso nyonso ba mama tolala te tolamuka totelema tobelela tolobela jibile mama Mwilu na 2009 tolobela yango le 29 avril tolobela yango likambo jibile ona ezali pona biso kaka ba mama te na batata na bilenge biso nyonso pardon ceux qui n'a bosani date pour ezali mpasi le 27 avril 2009
totelema ata oza na bokono ya maladi ata makolo eza kotungisa yo ata oza komona ndenge nini zwa nyonso bwaka ata osalaka senga nzela mpo ya mikolo misato pamba bwaka nyonso telema yaka kosepela na elongo na mama mwilu na jibile yaka mama yaka mapamboli bakolukaka yango mapamboli ezali eloko ya kolokota mapamboli bakotikaka boye te bamama boya kosepeli boya tosepela elongo boya tolokota mapamboli eza kaka mpo na biso moko te na mabota na biso na fami na biso eza mpo na biso nyonso eza mpe mpo na koluka kimia ya mokili na biso boya bamama boya bapapa bilenge totelema soki biso moko totelemi te poso moyindo za wapi poso moyindo soki biso moko totelemi te mpo na kolobela yango nani akouta wapi merci ya solo merci ya solo bato balandi biso mama azwi mpvt kasi ezali sensibilisation ya mama mwilu po ete bamama nyonso pa ozali yeba ete na mokolo wana le 27 avril 2009 ezali jubilé ya mama mwilu kasi mama pembele ezali kaka bamama te nga nangi natika yo okende na yo ezali kaka bamama te batata nyonso tokotelema na nsima ya bamama ngai na mibengi lelo batata nyonso tokokoma batata mwilu mokolo wana bobeta nani batata nyonso tu maboko ya solo ya solo merci ya solo merci mama pembele merci na sensibilisation na yo pour na ba mama nyonso ya mokili mobimba toyebi ki ya solo bato bakosepela na mama pembele bobenga biso na ba telefone ba numéro na biso ba adresse na biso email ezali koleka boyebisa biso soki tolekisa lisusu mama pembele na émission na biso po ete azali na mingi ya koloba kasi lelo ayekaka mpo na sensibilisation ya bamama po ete balamuka mpo na jubilé ozali koloka le 27 avril na 2009 bato nyonso tu na biso batata tokozala na nsima ya bamama lokola biso batata tozanga fete me tomibengami tokozala na nsima na bango mpo na kolakisa bango bozanga fete te mpo balobi 1+1 égale 1. Tango mama mwilu azalaki po papa Simoki Mbangu azalaki yango wana soki tolobeli mpo na jibile oyo batata botelema po toyebi ke 1+1 égale 1 ya solo batata zali ba mama mwilu merci mama pembele merci vraiment tosepeli mingi na passage na on émission na biso merci mingi vraiment tokoyamba ona mbala sima bobetele maboko parce que azongi na merci mingi